Merci beaucoup, fidèles abonnés à moi si à Mokondi Fondation TV chaîne Oyo et Yanaba Innovation Yassika et Yana Makambo Yassika. Quant à moi, je remercie déjà Maman Anne Kalambayi, moi si à Mokondi, moi si à Papa Carlos Kalambayi, ainsi que Église Mobimba et même à Kati à Paris, na France, na Pesibinombo, t'es vraiment, et si ka Bozali, Lelo, Ngai Wabino Molobeli, Francine Noble, Kakandenge na Mesana, koleka na télévision, koleka na ba téléphone na bino, koleka na ba chaîne na bino, koleka na esika nyoso bolandela kanga boyebi na yaka wana pona kosala ba analyse à propos ya makambo ezoleka na mokini. À propos ya makambo ezoleka na mokili, bana nzambe vraiment nga babino Francine Noble réserve de Dieu, na vraiment un message moko ezali fort. Ils allaient vraiment fort, en tout cas, na rosenga na peuple de Dieu so bon négligé en côté. Bon négliger en côté parce que ça message moko oyo na sili kozwa à propos de l'église ce qui n'a pas si message oyo ezali particulièrement nous pour na l'église ya RDC et puis en général pour na l'église il y a partout dans le monde. Bien aimé tout tu collecte un moment moko yo to benga ki yango na kombo ya confinement. Biso nyonso tozalaki confiné, il n'y avait pas de travail ni les cultes dans les églises, il n'y avait pas des activités. Alors dans le moment où on est en confinement, ils ont bana nzambe belé o babungi nzela. Bana nzambe belé à cause ya pasi bafuka mena kibal. Bana nzambe belé à cause ya kozanga bakota ki na ba via mabe ya kindumba ya adultère. Bana nzambe belé à cause ya kozanga ba mi pesi banzoto na bango bakomi ba homosexuel misusu bakomi ba lesbienne à cause ya kozanga bana nzambe belé bakoti na science à cause ya kozanga bana nzambe belé babungi. Pourquoi bakambi na bango église otobengaka ba pasteur ba prophète ba docteur dont le représentant ou le président ou les responsables des églises ici sur la terre otobengaka basali ya nzambe bazalaki vraiment na contrôle ya ba brebite ya ba fidèle ya église te. C'est pour cela bana nzambe belé ba dévier eza message moko eza mukie mais ça très fort. En tout cas na osenga na bana nzambe nyonso o bazolanda na moment oyo ezali black te na leki liboso ya ba télévision na bino liboso ya ba etando na bino mukie na chaîne na biso moi si à Mokondi Fondation TV eza pona kopesa yo lumière eza pona kotalisa nzela nyo kolanda bana nzambe totika kosambela pona fanatisme no pasteur wana to utana Congo pasteur wana Congo to commune moko ne to se retrouver na Londres na France tikara na sambe na église ne no pasteur wana za mutamboka mama nanga no pasteur wana aza privé ya noko nanga non to sambela na église pona relation de biso intimité na ba pasteur te mais tout semble la église pour na koluka bukonza likolo pour na quoi apprendre aux izali science et christianisme. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça la aventure na christianisme. Un chrétien ou une chrétienne ne peut jamais mener vie oyo mener. Oyebi vie oyo zo mener. Difficulté de temps en temps. Ba problème de temps en temps. Kozanga robota. Ba kanga ba singa. Au voyager aux ana poto mais ba contrôler ka na Kinshasa. Est-ce que chrétien encore mener vie wana? Bible le dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus question de sang. Que non, papa n'a groupe ou n'a pas groupe ou oui, groupe ou anétical physiquement, mais dans la spiritualité. Donc tu es déjà déclassé dans les rangs de sang de ton père. Mais si aujourd'hui tu continues à subir ce que tu subis, c'est parce que ton alliance avec le sang de la famille continue encore. Bien aimé, on a deux points autour partagés. Premièrement, on a le bien nous likamba lien ils ont mené le monde entier. Et puis deuxièmement, on a le message on a joué qui pour un sacrifice ya ba fidèle. Ba sali, na benga bango so ba sali nzambete. Ba sali ya Satan au bazan de l'église, ba sali ba part na bango pour na ba renouveler alliance na bango na Satan après confinement. Ba banda ko lia ba fidèle na ba église pour na ba succès ya ba ministère na bango, na ko dévoiler bango lande mission tisuka. Ngana yek pour na critiquer, na yek pour na ko éclaircir. Jésus-Christ abano benga
les hypocrites, vous êtes des hypocrites, bah pharisiens. Ando benga ba hypocrite, ba scribe, abane ko batamate. Bisope ba nzambe toko batamate. Système où le na Congo, y a ba faux prophètes. Je vais dénoncer l'ande mission Tisuka, Oyoka, et ko fungolo misu, et ko fungolo matoy, et ko fungolo mémoire, enfin que au sala choix église ya bien. Na lobino likambo balien. Lelo na Kinshasa, lelo même en Europe. Surtout les Congolais. Surtout les Congolais. Les Congolais de Brazzaville et de la RDC. Tous ont des problèmes liés à casse na ba famille. Yo sont en Europe. Yo sont aux États-Unis. Mais moi il y a 6 ans, balese kindoki na nguba. To na lipa. To pe na eloko morobo. Yene muto contrôle la vie na yo. Mais yo sont à 40 ans. Oh sonité. Oh sonité. Moi, à 6 ans à contrôler. Comment est-ce que toi tu vas à l'église? Mais moi, na popi, représenté par moi, na popi, dans le monde des ténèbres, dans le monde na bangwela bosoto, kango singa makolo. Tala ba photo et bimi na Algérie, et ça, marabout moroboye, découvrir abomba ba photo, objet, ya batu, kanga batu. Batu bango moko, donc, thème. La police lance un message que non bakangi marabout moroboye donc escroc et puis à sala ma bébé na Algérie ba tu bango moko communauté lié monde to benga lié monde touristique muto ki ndoluka photo na yesu peut-être bakanga na kati wana ta ba photo basi bakanga mibali bakanga basi bakanga msumsu mabota au mona bazu mona popi bakangi kadena na partie assez pour nous signifier que do côté ba partie intime na eza bloqué moyen joisé misate tel niveau yo kuna na poto zola tano ba Versace zola tano ba griffo to lataka mais awa ozano mo popi. Prophète Eric Kasongo, maman Anne Kalamba, maman, je t'aime beaucoup vraiment maman, merci pour na bienfait na yo zo sala pour na biso vraiment nzambe na lola a continuer ko battre la yo. Et zo sala passe hein. Yo za na poto bakanga awa oza représenter na mona popi. O sonité. Oza représenter na mona popi. Yo mwa mobali ba mono mbinga engambe mais bazwaka kitende lamba no jo ya rakini bakanga nkoto. Bazwaka kombono bakoma na papier bakanga yo timo ya libulu bakondo wana. Oza na poto relation amoureuse simba to changer moi so changer mobali. Rien ne marche. Okoma ko c'est là o ba se poto ba mabe. O mibali ya poto ba mabe. Mibali ya poto te, basi ya poto te, eza lien ya sang, ya famille, eza lien ya coutume, eza déclaration moko maléfique. Basala pona vie na yo, yango zo sibir. Combien de bases ont changé? Au monde a bango bien na débit na soukaka bako mamabe. Est-ce que ça peut faute basi wana? Eza peut faute basi wana te. Landa zonga sima. Dans la famille na ndenge umenaka. Qu'est-ce que tu as fait dans ta famille? Ya mabe oyo kima na poto, lelo ba conséquences. Parce que ça belé ba teka mapango awa ba kima na poto tango kimi famille tika kolela awa yokuno ozo mose malonga te yokuno osala musala malonga te vino ezalaka ambiance vino ezalaka ba problème ozala awa esikoka mibali ya batukangisa bambongo kenda poto mibali wana soki lelo ba connaître ba shit na ba entreprise na bon c'est à cause de toi ozo landangai. Lelo zo regretter mibala poto bazulanga bambanda ba problème na salaboye na libokolier na tina ndaku nanga azwa document ponanga est-ce que yo sala bolamu o lelo e kangio bien-aimé dans le Seigneur ce qui Bible comme Apocalypse que Nzambe Jésus-Christ reviendra et il rendra à chacun selon ce bienfait selon ses œuvres qu'il a commis sur la terre. Combien plus forte raison que œuvre pour commettre en Afrique et poursuivre en Europe. Si les lovines ont bien épanoui, aux reçus, c'est à cause de tes bienfaits que tu as fait en Afrique et que tu continues encore à faire. Mais si aujourd'hui tu es lié, c'est à cause de ce que tu avais fait. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il moissonne. Ce que tu avais sémé, c'est ce que tu moissonnes là où tu es. Je ne suis pas venu pour te juger, mais je suis venu pour ouvrir
ton intelligence afin de comprendre que ces situations que je suis en train de mener, ce n'est pas la situation qu'un fils ou une fille de Dieu peuvent mener. Mais c'est à cause de ce que j'ai commis antérieurement. C'est ce qui m'arrive encore. Et Karaba, c'était. Bien-aimé dans le Seigneur, Binonde mingi obokena na poto, ozana Angola, ozana Afrique du Sud, oza partout dans le monde, oza Liban et RDC, oza subir les conséquences moko, oza normal. Tu continues toujours à rêver, à songer, ba papa, ba maman, ya famille, oza continue toujours bando tu ya mobali moko yebiete ayaka ko coucher na yo. Ezama B, numéro de téléphone Ezawana benga maman Anne Kalambayi ako diriger et pas papa Carlos Kalambayi ba kolandela ba prière ou bien au bengi na numéro nanga o eza affiché wana to kolandela yo par la grâce de Dieu. Tout ça na puissance te ya ko libérer mais à cause de Jésus-Christ, car Pierre avait dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai c'est Jésus-Christ. Ce que moi aussi j'ai c'est Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Aucune chose sur la terre résiste devant le nom de Jésus. Yo osana poto, osana problème. Il y a période na yo à chaque fois so lotindo tomabe, okoma toujours na ba difficulté na ba période. À chaque fois so zumbongo elimo akabu a tout sali dépense te. À chaque fois so que au sombi biloko tini na Afrique balia ko ka mbongo. Ezate ke po ozamutema mabe on balia ko mbongo. Et ça va réclamation et famille sous-soupé. Lorsque diable a limité progresser. Tant au tin de bilo en Afrique, à côté la cara bateau baza ba faible na bateau au tindi, au comprendre mon temps za malam. Mais lorsque na tinde bilo a te ki bilo a limbo a changer numéro et téléphone. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Ce sont les djinns autobenga bandoki, ba diable, ba ange, ba envoyé à Satan. Ba onde bazo côté ba tona pour ba détruire afin que ozonga kasima. Mais Nzambe atindinga na ebisa yo, benga biso na ba numéro wana tokolando na ba prière maman Anne Kalambayi, papa Carlos Kalambayi baza dispo pour na rolando na ba prière ainsi que biso pe en Afrique, prophète Eric Azali wana, ngamoko Francine Noble, réserve de l'Éternel, je suis là pour t'aider. À cause de la connaissance, on Nzambe a pésibiso. Car la Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez le faible. Oh Yahweh, merci Seigneur. Nous aux autres langues, ils ont makambo ils ont simbaté na famille na yo. Nazana tina tena comme prophète ya maçon général bakena omona mutu mobe non na omona mutu te. Mais na bika na yo aux autres langues, il y a des ça ne va pas. Tu pries, tu mets des dîmes, des offrandes, tu aides les orphelins, tout ce que tu fais, mais rien n'aboutit, rien ne change. Dans ton mariage, il y a toujours des problèmes. Au bas la problème en bota, ba période na yo compliquée. Au salabo simbara, tu sais tout ce que tu fais. À tout ça les mutu bola mon résultat ka ya mabe. Benga biso toko trouver solution na Jésus Christ yo oko témoigner. Premier point nanga yangwana na koti na deuxième point nanga na nina loba likambo ya sacrifice. Ba pasteur ebele na confinement o ba commettre o ba ko commettre. Ebele ba bimi na alliance na Nzambe kana confinement. Ebele ba bimi na alliance na Nzambe, ebele ba koti na ba fétiche, na ba rose croix, na ba magie. Ebele ba koti pona ko tombo la susu o babengaka le tomo na bango et comme isangai Bible lobi na Ézéchiel Satan Nzamba bengane na se apese na pouvoir Nzamba pesa Satan na ba or o alatsayi na nyoso ya latsayi atindike na se nango sikoyo bino leboke na source boto kama ikane bale et bale wana za Satan mais source ezali le Dieu tout puissant le créateur incréé. Satan fut créé, mais Dieu ne fut jamais créé par quelqu'un. Dieu existe en lui-même. Quand on dit Alpha et Oméga, il est Alpha et Oméga pour nous, mais il n'est pas Alpha et Oméga pour lui-même. Car Dieu n'a ni début ni fin. Il n'a ni grandeur. Talaka mokili, la Bible dit, et Simbam na lobo kone le kolambomazelo. Combien plus forte raison à que au pèse au succès. Moussa Nzambo Zolandangai, n'a évité ce que tant la Bible renversée pour qu'il y ait aucun simba qui se pose à succès ya ministère na yo. Deutéronome 28, 1 et l'obinin. Tanga yo serviteur de Dieu simbekis. To yo mwana Nzambo Zoluka succès. Tanga Deutéronome 8, 1. Tanga
Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Tanga Josué 1, 7 à 8. Tanga yango, on comprendre que succès, élévation, réussite, et ça n'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas, tu n'auras pas du succès. Quand tu n'obéis pas, tu n'auras pas de progrès. Quand tu n'obéis pas, tu n'auras pas de l'onction. Même l'onction vient dans l'obéissance. L'onction vient dans l'obéissance, vient des sacrifices. Alors, pour régner dans ce monde, pour peu de temps, on préfère au côté de la magie. Tout n'a pas tout bakoufa. Otoyoka basango bakenda sango totanga kombote. Nenge bazo pe la moto na lieu de tourment na minute. Par croire que Satan a bercé bankuna, mais bazo zika moto. Tout n'a bango. Consulter Nzambe a fongolo miso omona ce qui se passe na lieu de tourment. Nenge Nzamba sala biso ba grâce. Tomona nine de canalier de tourment. Au là pas même n'habité. Tu es là, tu pars à l'église, mais tu consultes les marabouts. Tu es là, tu pars à l'église, mais n'affaire na yo au simbisa moto mobwe, au nom moto amto asi akanga nzoto. Ah, vraiment, ils a passé. Hein? Yo qui est dans l'église, au tchako offrande, mais pour commerce na yo et avancer au simbisa ceux qui babenga wana, ceux qui marabouts, ceux qui moalim, asalero ceux qui badoa, ceux qui banine. Vraiment, aucun dokito. Bien aimé dans le Seigneur, voilà qui nous quitte. Aucun dans l'église. Au bel la moto, au tchak offrande. Mais pour progresser, au simbisi motomo brassale la prière. Imparte l'église au kin dans les années. Imparte à Jésus-Christ na vie na yo. Un message royal, je veux parler sur l'impact du nom de Jésus-Christ dans les affaires, l'impact du nom de Jésus-Christ dans le ministère, l'impact du nom de Jésus-Christ dans nos familles, l'impact du nom de Jésus-Christ dans nos vies personnelles. Celui qui a Jésus ne tombe jamais malade chaque fois. Celui qui a Jésus ne perd jamais ses marchandises au sombi, au koya, kakabakabelumbon, au koiba salabo. Non, tu n'as pas Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ, ne manque rien. David n'était pas fou pour dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors si tu mènes une vie de manque, de plaire, il faut au brief, il faut bêter mon mauvais maman et pas nous pour que la personne soit là. Non, non, comme moi, on a la mystique, dont on a cocaté. Zui code na Western Union, ok, aux zombons. Allez, au sommet provision. Moi, la nette. Tu appelles aussi les anges du diable et des destructions pour venir mettre la maladie dans ta famille. Oui, barate, hein. Tant au cours sera mutuke. Moi, la moi, si un problème, tu n'es un bon qui est hôpital. Ok, zambon, yo lien en dako. Tant au lobby, déjà, bon, tu ouvres des portes pour que les démons na bakota ba amener maladie. Bien aimé dans le Seigneur, bino o bosambi à l'église, il y a pasteur magicien, bozo et bateau, bozo kansanet, baza nzambe, alliance katana kalana nzambe. Ba uti ko kata alliance na confinement o. Nzamba fungoli nga miso pour no yebisa bino ke ba église ebele ba ko sacrifier ba fidèle na bango. Ba église ebele ba ko sacrifier ba fidèle. Ba église ebele ba ko sacrifier ba fidèle. Bozana na ko keba. Sambe na nzambe afungolo miso otala état d'âme ya pasteur na yo avant confinement, après confinement, ceux qui kaza na nzambe. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Merci na bino nyonso. Je crois ezalaki moi minute ya muke pour na kotalisa bino ezali sekele oyo ebombama na sima ya parole de Dieu. Tout ce que les nini ou bon maman na sima un problème aux aïki nango tout pe nini ou l'équipe pendant confinement pour na basali ya nzambe o bakoti na magie tout pe nini ou ezalaka na sima ko zanga ko bota na yo na sima ba shit na yo na sima ba problème na yo ngawa bino Francine Noble mobomba mi nzambe muto nzamba bombi pona arriver bino makambo ya malamu surtout na Kinshasa tout dans na groupe ba pasteur moko soko benye maman e bisoke mbongo bungi eza sambeto bien aimé dans le Seigneur souvenez-vous na histoire ya femme wana amoni apôtre Paul azokende akomi ko ganga bolanda bango bondime bango baza basali ya nzambe ya solo apôtre Paul par la sagesse divine a tourné à l'obi arrête-toi l'esprit de Python sort de ces femmes et l'esprit de Python sortait mais il parlait de vérité la femme prophétisait il disait la vérité elle disait la vérité plutôt qu'ils sont des serviteurs de Dieu boyo ki la bango andoko satol ba solo malgré vérité andolo ba melaki animé par l'esprit de Python. Qui te dit que les prophètes, qui te dit que Boza, oui, c'est nanda ou tombé, que oui, c'est nanda, aza nzambe.
Attention bien aimé dans le Seigneur. Nzambe na lola pambola yo, nzambe na lola afungola miso au comprendre nzela ni ozolanda, nzambe na lola afungola miso au comprendre tadami ya papa na yo molimo, nzambe na lola afungola miso au comprendre nini oza derrière situation ozomene na kombo na Yesu. Amen.